na finga wata makasi. Eh manike, mutu sume yote. Il faut se faire un mouvement ngati. Kwa hiyo molo bangu naza dikonza famille. Caméra bane kotambola ou pas. L'essentiel les aïki il faut bateau bazaki na span ko hérité mu de fois simba bango na maboka aya la bango concert. Ah ya la bango te. Que kan oyo fali pupa aibeta ki na ouverture ya kan. Ezalaki yete mtaki na programme ya concert wana. Ezalaki Kofi Olomide Quadra Koraman. Meti Gina ko le beloko ana te ya comparer orchestre ya maestro Fabregas na ya héritier na stabilité au comparer netinine. Jemima yo perso babi keto fanda azu ba telika tenda azu ba tu o kena ozo bango na Paris bango nyoso tu wata memi ba journaliste o bazangi na Paris bango tu boya to tambola yika so bazangi misala osala isanga sko bangi babenga niti nana kene ofungola ngo lisusu Kongo ferré ba mesi baze belé ata ferra ko kende o le ba net ndé boloke la ferré ba problème Kofi peka wala palinga kende vieux quadra anga kende katalai omoni fali lelo akoma lokola ça dit tant baka droit chemin bato bayeba te a comprendre fala koma lokola est-ce que fali akoma lokola omoni fali ce qu'on a génération dans ce longoli tu peux tout mettre Gibbs donc to kolongola fali pour fali nio soit ça la kaza bien organisé quel que soit mutazanga mabete mais azaka bien organisé. Fallait yebi que ton apesio que wa directeur en marketing Congo pona masolo ya culture ya Congo o kama masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli Yabiso Nabino 24 heures d'information ya culture Nabiso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous joindre. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la présentatrice de l'émission Micro Libre. Donc aujourd'hui, sur ce plateau, on va essayer un peu de parler avec mon invité par rapport à Makambo Kolekana monde artistique. Évidemment, les loyaux batu ebele. Bazo ba date moko lokola symbolique to le 31, le 1er, le 14 février, le 8 mars. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu d'analyser par rapport il y a le 14 février. Alors déjà le 14 février, c'est pour m'en dire seulement que pour ce mois de février 2022, le 14 à village chez Temba et Royamapena Ibraton Piana Lembouze et Balaloyembo. Donc ça sera là la contremaître tout vous êtes vraiment invité évidemment ton compte tapé YouTube nungu nango nyonso ndenge ezaki koloba make wata akei poto wana ke kobeta concert na foi et puis ezalaki concert oyo na ba fiche tout ezaki fali ipupa ndenge komi wata beti fali mosinjo côté mosusu kuna fali pour paninga gagner que ces produits na Cannes et d'ailleurs qui falité d'ailleurs qui Kofi Olomide ce sont les Congolais qui va créer à Kayango ou bien ils ont la vraie réalité vraie vérité to solango évidemment tout le monde a séjour à Watanabe na potoninga donc tambusa ba musicien na ye to qui déjà qui quelques musiciens déjà ba kimi. Et puis, nous suspendons déjà pour parler de sauter la 4e étage. Voilà, je suis avec la merveille Muzamba. Boyebi ele kabayedo Muzamba. Doye famille Muzamba tout. Donc, on va essayer un peu d'analyser parce qu'il parle très bien, il est intelligent. Boyebi. Alors, merci beaucoup à Elvis pour choquer de cette caméra. Et merci à Moïse, le prof de montage et
à notre boss JB Koumaluta, le vrai pétrole de Dallas. Et aussi merci beaucoup Balobi à Dosenga, Nazoyo Kayote, Nao Senti au petit. Voilà. Et aussi merci encore une fois Balobi Olivier Akia Mokonda Toulouse. Il bâton Piana, il est mousse et Balalou, mais c'est pas sorcier et qu'au bêta. Et encore une fois qui encore vous êtes belé hein, oh bolingara j'ai mal belé. Famille nanga libota la ngai obo sabona na Congo Victoire na lingara bino la Chine bana moto tebino tout je vous aime. Elvis Fungola nga ba mona invité nanga il s'appelle La Merveille. Mouzama c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler par rapport à Makamot na lobia. La Merveille bonjour. Ouais, bonjour gros bébé de la presse, Jemima Ibele. Bonjour na baboni surtout à Congo Victoria. Bonjour derrière la caméraman Nabiso et puis le coup là moi non les autres qui n'est qu'aussi là moi oui janvier qui ici là ba mère vient à Batunyo surtout et puis Batuto balinga Nabiso quoi donc c'est ça. Voilà Elvis La Merveille ça va? Très 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 bien et super calme avec Dieu Negatoloba Kakadonyo surtout ça kitoko. Quand de monter Koloba to côté 2022 si faut me retourner dans nos bilan on est 2021 pour La Merveille est qui positif bien négatif. Non ezala ki positif na Koloba ka koko swezanga te mais biso tozaba na nzambe nzamba loba eloko moko tozala mutu mais tozala mukila te dengo laksaki to marcha ki na nzambe longo malgré tout il y a moins mike ezala ki mais maintenant ça va avec 2022 tu comprends que ça marche. Là, tu as l'annonce par rapport à Makam Oyo Torolobela Yango, tu as dossier dans la 4 types, mais l'autre par rapport aux artistes musiciens, Oyo bazwara la peine. Il y a kozwa bana ya batu ko faire déplacer bango, libanda ya mboka pour ses produits et à la fin, tamba comme makuna Bakimi, tout le monde a exemple, il y a Fabregas, a même qui est musicien, a perda une affaire sur 14, Bakima. Les loyaux et le combat salarango wana. Est-ce que ezalaka pour na keba kende ko prouver ba collègue na mon ke ngapena kapé ko mema baninga ne ba wera ba mema ou bien ba mema rango parce que ke na sa musala parce que ba retomber la bango ba comme conférence que non ça sert pas ko mema bango pour déception aux alakaka. Non, il faut que eloko moko na ko ebisa yo moni motonyo surtout azo travailler dans entreprise moko boye azaka pe na droit peut-être sur entreprise on s'appelle naie il faut voyager à comprendre moni ba héritier wata et na pesi goga place azali na mincho ba na France na pesi ba mote place bazana orchestre mobimba kokima eza peut-être tant mususu zo mona ba patron to ba leader na bango mususu bazwa ba musicien na bango lokwa ba esclave. Vous comprenez? Tant que mon héritier ou atanabe, to décortiquer non ka combo na héritier. Tant que rabenga ke héritier ou atanabe boss live maître supérieur. El ngola ksani. Na sima héritier, ba benga ka mutu msote maître supérieur. Na sima héritier ba benga ka mutu mongo te boss live. Na sima héritier le héritier a comment même biso bato dans donc ba stade, on rappelle que ba équipe ko tabe ba beta pe héritier. Héritier donc on l'accès azala déjà na trône il y a maison mère oui ratongo mema ba musicien na poto oui rando boto la ba passeport oui rando kanga ba musicien okende sala vie na yo kima na yo sala ba makamu na yo ba oba kima epa ya wera bazala rasko na ba esprit ba yeba makambo salate ya ba musicien mususu asenga de la forêt na tikala mbe ba kimate bana wera ba kimate bana wera batikalaka parce que nako peso ka exemple moko tant total la orchestre actuel et un orchestre modèle qui est héritier watanabe na stabilité to longola no ce na stabilité to longola to tiasko sur le plan que bato ba yebi bango ba yembaka ba beta et puis tala ba concert nyonso ya héritier yoka son yoka balance au boulot encore on est studio mais à concert live na stabilité orchestre wana et na patron moko te basombela ba musicien na nyonso ba marque X ya sika sans plaque ba ozalate le quoi wata ba ozalate ce que ba musicien ba combien ba ebele tana mutangongi azui na mutangongi akepoto ozoko point et puis eza non ya liboso te eza 3 azana soutien héritier s'appelle likambu ya mutu. Ils appellent les Kambuya entourage. Héritier Zora Batunaye, le roi Bamastanaye.
ayebi ke na bande bazo bazawana na peso exemple moko vient na biso japonais master héritier te ayebi ke héritier ti le benga ke vie ah non qu'est-ce que na abenga ke ku patron bisa vie ko benga nga patron te nga na petit na yo ozo comprendre via kenda poto kala lelo na mikili ozo comprendre pourquoi héritier ça non bien entouré dans ba mettre tété kabouwana ba confiance na ye azana batu moko esengaka ke ba pistonner parce que faut héritier ça na besoin à apprendre nanu kaka misene tini na okoki mishka okoki nanzimite ambulance okoki nanzimite jaba mutu wa ba opa kimaka na to ebaka pété héritier ça lokwa maison mera héritier lokwa wira atabana nyonso to bazongi ko à part ya Jackie JDT Molope vena biso moketonga à part ba msusu mais moi ope ke bana ya wira ya bato ba Bill Clinton ba bindombe ba na bana ya wira ya ba blague te ba memanga ba musicien ba botola ba passeport te ba tiaka bango kote lo ba téléphone na yo talaka évidemment bezaki on héritier ça ba bi oh a boule kutu japonais déjà qui m'a kabi oh veja biso kuto zanga na boule kutu yo déjà qui m'a na yo ah abi non ok wapi abi oh mais pourquoi maman na biso ibele ngana biso le moko ba te belé peut-être bazo ba chance c'était revoyager mais so ok span au fanda aux apeta msuna boule te kokota Paris ils a bien na nyoso so zui chance ya revoyager au Kenya et na mona ba te beta ba kendara poto rêve na banka à Paris hein batala boso Paris te Paris ezalaka na ideka ke ba ke kangane photo na Tour Eiffel mais sur le plan social au préféré fan en Espagne au préféré pe au fan na pe na Turquie non na yid ba chance wana ya okene pe au monde yango or misa ko zalande bato balobaka na biso wana mais or misa déjà to yebi yango ngezala et puis encore une fois de plus famille parce que ils okende les sources on comprend OK notara ba edo muzamba yo da famille déjà yo moko la avec muzamba ba ya da basi basala ba kombo mais ndete ko kada nungu ke ils ont un bateau déjà. Basi ba solo na bateau ndeni ba ko planifier ba sauter na 4e étage ndeni ba ko kota ba couloir déjà to stoyoki ah muto kima kuna zate na biso muto kima te et à 3e fois ba kende oui bien et à 3e fois héritier kena ba mission poto oui bité akena na bango balance Olympia wala ba kima te bwana a comprendre ayoke na bango o bakenda basala skala na bakarine mukonzi fa bakende baketi États-Unis bakenda kape bakompe na Belgique bafana reta côté États-Unis na arnaqué ce que bakima te poani ce que 3e fois yango yo bakei bazui contrat mo bien et puis bayebisa ki bango déjà boss live bayebisa bango awa so na zui binonde to okende so to zongi bozo bakara siko yebisanga orchestre bongo banga babi abako kimate po ah toza makolo te toza de avec oh bazala déjà na bakarte bango tu bana bakar bango tu bana bakar mais c'est net no yebisanga na carte pa wata avec c'est que makamo ya ngwande pe ça fait maniquer kanda parce que maniquer fâché alobi que non wata longola mwana na orchestre tanga utaki na choc papa na e passe ya papa na makasi wata aluka vie abaleki na e wata longola na mwana e pona abanga kisinjora nda longola ka mwana na orchestre oyebi eloko moko tolobaka omoni bato ntango toloba makambo il faut toyeba neni tocontrôle bamaloba ngo ndenge ezobimela ntango osala likama obike babia ete babia mwana vie na biso babia ndonga prince aza amoyembi ya solo ayebi koyemba peut-être dans mosuna la team epesamelaki ye te peut-être ya destin mais ce que héritier akozala na motema mabe te ya kolongola prince babia parce que babia vaut mieux ofana na démon oyo yebi ke ange oyo yebi te parce que tant héritier salaki mi ange mi démon elingo lakisa nini parti mususu aneka ange mais parti mususu pe a démon parce que na so tali mi ange mi démon nyoso mbale ebeta Hollanda parce que na mi ange wana héritier so akata ni babosani kaza ange mais ce qu'on y a mis des mots, ce qu'on a place à mis des mots, alors que c'est nous bola munaï. Donc au lieu de ça m'a bé, au lieu de ça nous m'a bé, yes qu'on a que bola muna mis des mots. Ah ça c'est que les contraires à makambo. On comprend. Donc héritier, Thomas Niké, to Kisinjora salé l'héritier l'auté. Mais Kisinjora yebi ko sala marketing. On comprend. Kisinjora a travaillé na Fali, pour pas travailler na Papa Chéri, a travaillé na Kofi Olomide, 4 à l'époque. Vous comprenez? Donc, si vous
Mouta sali 21 ans ou 22 ou 25 ba 27 ans dans le monde de la musique. Tant que nous musicien ta mon côté boki monter dans le babi ah bakalisiko kusanga yo no sa tout le Rwanda pour tout le Côte d'Ivoire pour tout le bête. Mais aye pas wata même no Côte d'Ivoire, wata même Guinée, wata même Cameroun mo wata ko kende a même no pe Zambie asaleli wata le route. What est-ce que mes sont français sur la business class et pas mati Air France. Quand les bateaux qui n'ont pas cargo ya allemand ya éthiopien bani est-ce que français sur la business class il y a Air France. Mais what pas sali mabe aussi longtemps parce que dimo là on a souffra français di baya souffra pour la marketing mais bazo opportunité au qui s'ndora azuta. Toloba omoni loko mususu tango to loba yango to sous-estimera bato te babi dadimo là c'est mon frère. Na fana na yolo ayeb c'est mon frère. Ils appellent ma kramso biso to fana pe to sana badadi mo la bato bae bien ngote. Là so na bosanité wa tonga na wuti Dubaï. On comprend dadi mo la yebi. On comprend nga de ngola kisaki dadi mo la non travailleur et puis au travailler dans entreprise à monene le roi la timi wata. Est-ce que dadi mo la ngolenge la poto? Akenaka Angleterre, akenaka to Paris hein. Dadi mo lo bi ke dadi mo la kena poto. Oui bien écoutez, dadi mo la concert mo wa te fa ke beta concert mo privé batina éclairé na kindaka. Dadi mo la akendaka window entre Namibie boy na ville mora boy kuna fanda boy bani akutana bato nyonso ya la. Hérité ku concert pe ba ka okindi penza te mais dadi mo la mtafanda kuna. Akendaka Kissinger il faut a marquer na mutu na ye a comprendre bi ah bato tu na travailler na bango c'est que ngam na mbebisa mais mutu na travailler l'été asalinga bolamu atayo moko exactement ya Kissinger soki manika oloba bongo ayebake azolela kutu azolela te parce que Kissinger ayele no ba forme Kissinger ayela Prince Babia ba forme tamso pe Kissinger akepe ko luka circuit pour na Prince Babia. Ça fait Prince Azonga na la team. Azonga pe na la team. Prince Peter mususu ba famille za kuna ba sala de façon que pe Prince Babia sanya ke mikili. Kissinger a papa ya Prince. On se comprend. Donc Manika okiko kene na babiloko wana te e ozala soni makasi. A comprendre? Manika travaille pas watata. Manike asala wata bola muta. Mais Kissinger a un esprit à travail. Kissinger a ko fingo lelo to alobele o mabelelo le beso beaucoup ta boso na noka normal. Parce que hérita me mi no mikili, a me mi Espagne, ba okende Grèce, ba okende Turquie, ba okende États-Unis. Siko yebi sabat nyoso tsuwana ba dadi mo la pe ba okenda. À part France na Espagne nde ba kenda te mais ce qui ba yende Turquie avant ba kende Grèce ba yel souffrance. Ba dadi mo pe ba okende. O ba okende ko Wata makambu, wata nde makambu. Mais est-ce que l'homme se occupe de lobby que par rapport à concert, on a ya au Bakfala qui va se produire dans foire qu'on a ya Espagne, mais na fiche qui fallait pour parce que wata se retrouver au Kunande. Kasi fa bien vient na biso Zakarina, vient na biso ministre na biso nani Modéron Nsumbu, so Zimbabwe. Yene a ministre. Dossier wana wata de un azano ambassadeur ya culture ya jeunesse. So moni makambo et s'organiser qui awa musicien ou benga ki ambassadeur izalaki héritier watanabi awa azalaki tolongo ka wana te le jour le président Fachi Beto a prêté serment taba otia ba ambassadeur héritier fande place ba ambassadeur azalaki occupe place ma kendele est-ce que tolongo ndonga place les jours où le président babimisi lelo ce ambassadeur dans ba michel ambassadeur a geno mona nani yeka watata ezala quitté que contrat ya fali azaki na ba contrat na Cameroun na ba contrat na ba Guinée na ba Bénin ba neko beta elinga ke ezala impossible pour na fali parce que ba calendrier et tout na ya ba concert na ye ozoko ba batika lo benga yete vena biso Zakari baba so le bango clair toi ezaki ezaki wata parce que organisation et non les gens makambu ya Monesco muteye bien ngo esko ebenga neti na ebenga ka wata ke na konsi ya fali te fali azaki na ba programme na ye donc c'était ça
parce que balobele ka ba vérité na moi pe ta Fabregas babi o mi kumisa Fabregas amema ki ba musicien na effort na mais yo foire international o esa le makuna na Espagne de ba pesi ba moyen ba sali tout et que c'est que donc mi kumisa te le kumezongi na ba organisateur ya foire on a lobby hein ta ba lobby keto lo bato wa jina PMF mta komi pena bongo PMF ah PMF femme te ma bien jina PMF komi pena bongo na katalai au jiripe au koseli PMF makambo PMF aza mutu moko te malgré tout a travailler na Fabregas aza mutu moko ta ko fingerité to ko komela héritier mabe oyebite oh PMF moi na netonga au travail moi mangamo il faut to yeba ya na bisa ba ve na bon famille na mobimba ba musicien baza ba ingrat ils appellent ba musicien musu ba ingrat te au monde que même la famille na biso ba comme désactiver ba musicien musu kala mingi te ba comme déjà ko désactiver ba musicien musu PMF era luba mamba wata mais moi na ye non ando fanda wapi ya PMF ando fanda pe héritier na bandal oh tu no kielu ka PMF oyebisa yo oh et bon on a dit PMF lelo PMF a travailler na vie na nani Bourrompela oh kala mais tunaye moi non fait azaki soit les calobel makamba Bourrompela na suka na ngo héritier watana be boss live et puis c'est rien à l'époque na Mirador vous comprenez encore le héritier tant on faut se organiser na niveau ya Espagne héritier as ambassadeur et c'est à chaque pays et vendre peu culture nango siko batali oh ambassadeur azali tout au ba osala héritier ta ba benge li pa mateko felete aye basali makambo nyonso te za gratos te azui kacha beti et puis salo héritier beti ya sala ba vantité sali ya munene makasi puis kitoko to mole ba vide héritier mole ba vide ba tebe bazaki non na lobby hein na peso exemple moko caméra bane ko tambola ou pas l'essentiel les aki il faut bato bazaki na Espagne ko héritier mu de fois simba bango na mabuka aya na bango concert aya la bango te héritier ya beti ndule na zui kacha na poche bato bakotaki et puis ezalaki ba place oyo ba ministre bazalaki ba député bazalaki ba tellement ebelé ozo comprendre si que ça peut bato mususu ba luko basala ba aventure na bango oh ba eta mususu ba tapage ba bilo mo n'importe quoi tu vois on est à ce que ils ont vendre qui ba responsable ozo comprendre ya connaître yobo irresponsable ah na que concert ya vibrateur en piano au fan na sunga peuple était au luko fan na place mozalaise. C'est ça, bazalaki wana ba condition et puis ça me continue au secours to batoni ba kota kité wana o ba l'équipe ko ba konzi bazalaki place wana héritier ya zui caché ne abeti tom soubi ba honorable ministre so tom so PC so pas kolami azui so sali so ba musicien na e surprise o ba yeba kité a biso bango keto ke surtout fana une semaine en France osco une semaine en France to ba OK bon esco na mbonga nani ya héritier. Vous comprenez? Wata pena ola saka tembe sous tembe. Taba parce que wata beta yango nani. Mais na minute oyo muni etakokabolanga te na neto ba beta wala po na yebi famille biso famille la lengeza to ra moi boye donc mona moi boye wana na ngina belo wata beta ye wata lié yango nani allié na son sinino moni wata musique na ye ba te belé ba osepela nango surtout so ezala ba fête ba te belé ba olie ba ka musique kitoko donc yango la que wata allié nani yango denga na lingala ye yango nani tu peux na fête ka be DJ so ebo beta musique te mais so ba beta musique wata allié DJ quand c'est bon DJ so ebo te sko achika musique wata la merveille muzamba et ça là normal c'est ça donc ba to ba comparer Gina ko le beloko ana te ya comparer orchestre ya maestro Fabregas na ya héritier na stabilité au comparer netinine je mayo perso babi keto fanda azu ba teli katenda azu ba tu o kena ozo bango na Paris bango nyoso tu wata meni ba journaliste o bazangi na Paris bango tu boya to tambola yikasi bazangi misala osala okasi baza ba okende gratos non ba afuta bango ba cacher na bango wata za mutu moso fane arama boko makasi te anon tout de un arno social na bato nyonso to donc c'est un peu ça donc ba comparer Villa Novaté na la team wata donc ta babi la team team wana il y a déjà temps on se comprend il y a temps c'est ça
Voilà donc tout la merveille Muzamba. Donc famille na bango déjà bakabwana, bamso ba ta ferre, bamso ba ta fali, bamso ba ta wata. Donc il peut être il te montre que ta wata. Té, toi raboy. So taliba ba Mylène Tabala na Canada, grande sœur chérie, merci pour tout, c'est grâce à grande sœur nanga ndé mère dié. Donc bango déjà boyé et à la moment on a vu la biso fali héritier. Jusqu'au biso nyoso to héritier. Donc fali héritier. Mais ce que so talipé koto yo tango mona ko sa no mayu ya te roboa ka e koto. Donc au mona edo l'intouchable babenga ke yandro parce que yebisa mo babenga yandro. Orchestre na yé Patrick orchestre na yé Trésor Arnaud bango bango so faire biso ko kinda ndebo mais azala peine héritier donc abolango comment kitoko voilà donc to solo là na papa pesa ma moi yé père na biso ko yé ayoka nyoso mais so fani so tenga sepela na tel boy ya choix na voilà donc ya dati ma bible ko la mombe na kata Paris. Ngala bien dadi ba ministère wata so ba ko à Paris. Je reste la foudre pénal lukelanga la foudre na bi ke blo langa ekoma et pas la foudre non zwa. Voilà to sola na yo la merveille. Et lo musupe na monika kaka la ba réseaux sociaux ba komi le susu que ka un can oyo fali pupa aibeta ki na ouverture ya can. Et c'est là qu'il y a un programme, il y a concert Wana. Et c'est là qu'il Kofi Olomide Quadra Koraman. La merveille Muzamba. Il y a un vrai internaute. Expliquez bien Marambo Toyokao. Bon, en fait, ce moni congolais soit là la mouki. Acheba drink na ya koti douche aboa ki maya le monelo ko ça les até. Aye maman bandoloba. Na peso exemple, moment tango mona fait rigola aboa ka mingi Blaise Matuidi. Moi ce qui Matuidi ba organiser loko moro boye. So ba luka ba misien moro boye ako luka netinani. Aluka fait rigola. OK. Fait rigola aboa ka Samuel et ton fils. Vrai ou faux? Merci. Mais so to bi ke ba ça dit ba mi il y a Samuel Eto'o et est-ce qu'on est nan il y a Fali sikoyo mutu oyo kani s'est organisé na mboka na bango azali président ya fédération Cameroun ya Cameroun na bango wana Samuel Eto'o sikoyo yebisa ngai azo misieni et siko tanga zupe masa na ye wana asali pe nini apakoli pe Fali chikon na ye dans une chikon na ye pour Fali na Côte d'Ivoire baluka ye c'est-à-dire avant 2 jours. Il y a Cannes. Parce que avion pas jet juillet maman aya sali pakola malamoko na première dame première dame amona ane Fali mais amona Fali jour na stade. Siko yebisa parce que banga benga niti nana ke no fongola ngo lisusu Congo ferré ba mesi baze belé ata ferra ko kende o ba net ndé boluke la ferré ba problème ko fipeka wala palinga kende vieux quadra anga kende katalai mais là on estimé quoi dans la maman jamais on a les gens de musique à Mboka te na mona potanga qui vient na biso Jésus de Niance faire pas nga betele ko la makasi ngeza bien n'est-ce pas ba Mississippi ko sala nga bo été ba manix pour qui ba ba vient ngai ba Eve tika te to parce que azala bona boy ke faire na ba Eve azani parce que joue un peu à Fali aller en bête musique joue un peu à Fali ba les élèves na ba rumba parce que identité ya RDC la rumba à quel sur la bandi ba français international toti kabiloko yoko na pesa exemple moko Fali tanga na koloba ba collaboration bato musu ba ndeko critiquer ba collaboration mais muta bandaka makama ba collaboration na tonda ko mona ngweza ka fina biso de la forêt abetala ba kesha abetala ba shagi ba nani ba yati ba kine awawa on comprend mais wera ka wera on comprend ce que tant Fali via tiki na ye ce que comme que Fali tant ngalo bango e papa boy musique internationale les ala raté boy ah maman lelo tout le monde en ba lobeka musique internationale les ala raté basala netini bakumo betango kakati on va faire la pyromane ça va vous comprendre donc ngolo aksanini omoni Fali lelo akoma lokola ça dit tant baka droit chemin batu bayeba te on comprendre fala koma lokola est-ce que Fali akoma lokola omoni Fali ce qu'on a génération dans ce longoli tu peux tout mettre Gibbs donc to ko longola Fali
pour fali nio soit ça la kaza bien organisé. Quel que soit moutazanga mabete, mais azara bien organisé. Fallait yebi que tant appelé sur que wa directeur à marketing, wa directeur à marketing. Tant appelé si moutlo quoi Fergani a rana mikili. Matambola on a fallu place tout fallait aux alandés. Est-ce qu'à côté c'est qu'azora cop naie, azora chico naie. Lelo en Afrique c'est fali. Naptiobi en Afrique c'est fali. C'est grâce à Fali que pour l'ouverture il y a Cannes au Cameroun ba comme divisé. Mais na Cameroun ba bimisela biso ba mission etinani. Bana mission bimisate. Fali ba Charlotte Di Panda. Charlotte Di Panda betra musique ya ba Congolais ba no ebisao. Charlotte Di Panda no de obi que Charlotte Di Panda le loso côté na chaîne YouTube na ye. O ça dit que Charlotte Di Panda a répété ba mission mais ba beta rumbo demba. A beta na vie na biso Koffi Olomide souka na chant. Vous comprenez? Abetana Singila soukana chant bof. Vous comprenez? Abetana abeti sounen abeti ba monsieur belé kuta obeta ba remix ya ba rumba congolais ba à l'époque ba papa Franco. Vous comprenez? Ayebi ke ba congolais ba na musique na bango. Atotali petio na nyoyo comme na de Bordeaux. Tango gafela ki Fali et après à comprendre que c'est Fali pour pas na clé ya makambo. Mission ni robi misaneti boito ba ngana na ba camarade nanga ya basi ya mibali baba ivoiré baba camerounais pour téléphone ils ont quand mais ngana l'accent ba yo ka musique a Fali un jour tout ça la relation na mi moko boy a ivoirien ka par WhatsApp na biso a ça tout nanga yo za mboka nga sino ngana na Congo nanga le Congo de Fali poupa. Et comment les Congo de Fali pour les Congo de Papa Wemba, de Koffi Olomide, de Ferrego, baza ba légende. Ba Koffi Olomide baza ba légende. Tchacho ti lelo e longba raté. Baza légende. Vous comprenez? Donc ba Koffi Olomide ba légende, ba Fali wana ba légende, ba Papa Wemba ba légende. Donc la merveille, ba Ferre ba légende. Kolukisanga makamba. Sotsanga komba. La orchestre na bango mobimba. Oh, na Congo. Tout autant la légende. Faire rigoler la légende. Non, 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 non. Et puis, faire rigoler la légende. Faire rigoler soit télémine à micro boye. Ako ba noroye, ma donne biso faire rigoler, ma blaguité. Ana voix. Et puis, voix n'est rapprissant. Ana voix, mais azanga nini. On va faire azanga nini. Pas comme à niveau mobo. Te bapesa mokolo conseil te mokolo soko pese conseil ako bulita msusu manquer respect na TV donc Jésus casino de ma casino de Paris soki kezaki makamba casino de Paris simbaki ya fait rigola maintenant tous na casino de Paris bon nga kende na ndenge ya système bon na ndenge ya par rapport ngai orchestre fait rigola na ka banza fait rigola lokwa ba écoute Nzube, ba Mississippi, ba N, ba meilleure chemise. Oh, on a vu ça. Ba diki. Ah ba nze munanga ebi chanson préférée nanga lokwa fonctionnaire est raté. Litaka goute maintenant so fonctionnaire est raté. Faire d'autres ba bien que Jésus et balaloyembo. Oh, ah congolais. Il faut dans un fier aux ala ba congolais. On a bien ndongo loba mais aza pena préférence na yote. D'ailleurs ils appellent mingi wata. Yo comme ça équipe ni. Oh, you comme équipe nyonso. On comme ça Paris. Tu appelles comme ça équipe, tu comme ça André Cristiano. On comme ça Cristiano, on est dans la Manchester United. Toi le moins appelle la place toi qui est à la canne. Ah d'ailleurs on est mon papa chéri bien bien. Partout qui est tout ça. Net ngabo na supporter ya Bayern Munich. Donc biso to gagner kaka. Donc on a ba superstar ten équipe de sommet to gagner kaka. Donc ngola ksanini. Faire rigola à vrai congolais. Azaldo, ça dit parmi peu patrimoine ya mboka et culture et musique na biso, fait rigola fait partie. On doit comprendre. Na ko fond na boité depuis tongo na ba casque na ba téléphone na yo kika affaire était. Non. On comprend, il faut na yo ka batu nyoso to. Na sala ngo bien parce que na yo ka faire rigola Jésus. Un musicien mboka oyo. Na Congo to na richesse tout. À part ya mutema mabe za première richesse à monde na ya Congo na biso, les restes c'est que les rap musique. Donc c'est ça donc à faire rigola. Jésus de Nias. Ah, ou ka libanga te. Ah, siko songa mongo na zwa libanga taka ba tokenda concert à même ligne boye na vie, mais ba moninga na ye na vie na délégation. Ah,
mais yo aka mopanzi wi ya nani sikuba mona nga bien la pe a et orchestre na biso. Ok, vers la fin de cette émission, mais là, on a la Kisinjora tant à Zoloba. Yo lobi Kisinjora à l'école à l'orchestre à l'école, pas mal orchestre à l'école Kofi Aza, Fali Aza et Sonia tu vas me payer à son âme Aza, Jibaza. Mais tant à Zoloba, wata lié, c'est qu'à lié pena Kofi Olomide. Ye mongo ta lo baké prince bakali okosanga na lo ba Rwanda photo non azolo ba a message mo lancer des personnes Kofi bakali bazala wadi siko na meme ba Rwanda Kofi c'est autant ya mbubi que prince bakali okosenga to lo baké Rwanda za poto vrai poto nde yango siko yebisa se ka lo bananani bana Kofi te siko lo binende na Kofi tabika ne ide na ba onde ba yokanela ki ba lobela et za poto mais tanga moni vrai poto na lobi aoki jamais ko accuser vena biso quadra donc c'est ça vena biso quadra akunda vena biso babia et bemelo ngola c'est grâce à Kofi Olomide Kisinjora a ko manquer Kofi atam na mona vidéo mo boto ba OK mikili Kisinjora sa Kofi sa Njora bi ata mukolo moko te okoki ko manquer bato wana ba respect. Vous comprenez? Parce que baza ba musicien eminene ya mboka na biso. Wata ra respect. Et musique est bien na âge wata azale ke pa Kisinjora mais le quoi la musique a patron etanenga lobana. Oh te alobine la sens nini? Ezate pona memi yo poto omona bato o ba mema poto te ba mabe. Et ça peut-être dans ce temps et sengela qui tombe ces acquis à bangote mais acquis ne taille à la team wata ne me ma poto qui sinjora na koloba mabe ya de la forêt oui bien mais ce que na koloba mabe ya de la forêt na wa memi esko poto amona nani obi jour ba sala anniversaire surprise et pas mère na biso aussi de jima pata première fois qui sinjora côté pas ya na biso de la forêt on se comprend ben ça là qui est sengo après kaka wana ko voyager maman ko kemikile niveau. Donc il faut que bana wenge baramite mama bete même faire rigola aka lo wa ranson ana ba ouverture na ba musicien na ya mi marabango mona déjà ba kanga mi se ba passeport jamais c'est qu'ils ont orchestre comment ils ont orchestre que ba sangisi ba matungo ils ont entreprise à munene futa bato non c'est ça. Voilà donc tout le bilan, tout un peu chapitre. Je crois que Batolingara Wata, Fali, Kofi, Fabregas, même ça congolais, nous sommes tout pour comprendre. Nos musiciens congolais, nous sommes tout pour comprendre. Ma bosse aura côté ma bête, côté ma lampe, ma simba. N'annonce n'a pas quitté le bilan. 2 points. Point auto simba oyo. Toke vers yango. Les ali date il y a le 14 février. Le 14 février, on attend dans le baraboye, Moïse le prof, c'est là on a déjà fiche wana, ba mon accueil Braton piana ko se produit le 14 février. Il y a 2022 oyo na village chez Temba. Donc il y a déjà là au loba. Le 14 février pour na yo journée wana et le belakoni. Ouais, journée wana en fait belé tout ça la ramakambo tika tout ça là. Oza marié mais on a cassé aucun négociant chemise rouge pantalon noir aucun négociant la fête et puis or que fête si on a Saint-Valentin wana est-ce que batu ba yebaka pourquoi ya ka Saint-Valentin batu ba yebité vous comprenez ils alaka parmi ba prêtre ou bien ba pape mo ya ba catholique ba tout ba salaka ba makambo o esengaka ke na temps moko boyinde ba basali de façon que ba réunir bato. On se comprend. Ndé yaka osala ke ba komisa yango kombo mo ndeto lobaka ke Saint-Valentin. Oza amoureux bien sûr on a libala te. Il faut toujours un exemple. On a marié te net biso boto na ba mère. Oh on a marié. On a marié. Et puis moi ça qui toko ya osakana te. Moi, ça qui toko bonzenga taïko banana makolo tina suki. Aloba a trotté. On comprend? Aloba a trotté donc on appelle ça merci parce que aya non a vu na lukaka pena ya bien donc na joie donc on appelle ma l'aise banini. Donc elingola que ça que ba marié peut-être ba okoza nango. Mais ça ba biloko moko satanique. C'est vrai. Ouais. Donc ça la siko fête yango to fêtele ya nini Valentin. Valentin pourquoi? Mais to kiko préféré couleur ezalaka rouge noir. Mais quand to lobela rouge et l'axanine. Vous comprenez?
donc babiloko mususu bato batika osala ngo par hypocrisie et puis ayebi eloko osala te neti nga ata mokolo moko te nayebi yango donc fetango te donc fetango neti no ndeni eloko nini oyo eza ya spécial to mosusu naoki ekumisa satana nayebi te omona ntan wana mwasi mosusu alelaka na mobali na ye omoni na boye feti wana Saint Valentin il faut nabongisa suki il faut nasala boye nasala boye nasala boye nasala boye nasala sikoyo qu'on se le dise nga bafeti nyonso oyo eleka non namona te bafeti ndenge eleka or misa non namona te madame wabisanga eloko ya bongo te bafeti tout oh naotala sikoyo aoloba ngo na ndenge nini nga moto mosu na provokaka na ngai ye ayo ozomona feti te nata biso oyo bofeti otosala nini biso tona baage osala bafeti dede akanane te moto akoanvie neti nini ntango oloba bongo déjà ozo décourager bato bafetaka ba Saint Valentin mais balimbisa nga eza feti moko ya baesclave tosalela sata cope asata ya kini azo bato baesclave na ye bato baenviaka on comprend bato baenviaka bayeba te ntango aza koenvie asa déjà péché moko boye on comprend donc c'est ça donc yango tomonaka le bajournée yango oremarke baaccident bajournée yango bacouple bakabwanaka bajournée yango bato bazwaka bazemi soki bapekene ozela chéri na o ayetakela chéri mosusu automatiquement bokabwani ti kasi kopa Kinshasa ekomaka bongo omona ata mosusu mwa mwasi moko to mwa mobali moko omona ata mosala na 4-5 sim omona mpe moka ndenge okasi aza simusu bayebi soki na obela ayi soki te kutu papa kutu nde na aboye nakendaki kutu baoperfuse ngai yo mpe ofanda boye obomi mpe moto sikoyo neti bato ya bongo en fait bato ya bongo bayebaka te eloko nini baosala easiko buzoba ya bato nde ekendaka ocomprendre balingika bamakolo 5-6 à part mère moi à part mère sonaka na mwasi mosu libanda à part mère sonaka na mwasi mosu libanda textuellement fidèle le quoi héritier ibula mobala mwasi moko tamzonga roleke na fidélité oleke héritier na biso au clair de 1 eloko esalaki nalinga mère nanga ye na longola ye kobenge chéri nabengaki ni chou ni nani simplicité non namona te mwasi babiloko botyaka babiloko na bino babilongi boye comme botyaka ba make-up non namona ngo te elo namonaka epa na ye so atie manzaka na salamo bya côté na nga wana so ake baseli babiloko na ye kobongisa soki abongisaka mais namonake moto azwi crayon atie boye na ba non seigneur o nazwa o angelo te non eza kupona bongo te so abi dépense net par exemple na biso elo moko mère déjà tozwa déjà kopo to salaka o ezalaka ye moko agérer makambo na ye a comprendre siko yebisa ngai namona ye kaka nde alingaka nde kaka kolata nde mingi moso alingi kolata mingi donc na banda otaleka na makolo na misapika ya linzaka kaka wana motema na watonga be mère wana bena grand taka na pesa elei na mutu pasi te elo te nini te atungisaka nga te aderangeaka ngai te na pesa bambote place azali komi na époque oyo les chroniqueurs mpe bazokokumisa basi na bango ya poto te ya kini nga kotyaka biso mamba poto te ongalaka na mwasi na kini te nalingaka yango ku te. Voilà, donc comme Nasuka, la merveille Mouzamba donne un bel abîme parce qu'il parle bien, beaucoup de décortiquer, prochainement, donc ma politique, pour la monnaie pas simbarapé, politique, tout, et ça la moi, on sommes arrivés à la fin de cette émission, on a la conseil pas mannequin. Parce que Maniki, elle en fait de trop. À un hôpital, à côté de Batubayambake wana, maudire bango, la bango, que la question de Ramabé, parce que c'est un nini. Mais c'est nos conseils par rapport
Il y a un temps nango, mais niveau manga comme que nango est sous BST. Ah non, en fait, des John, on a essayé. Il y a toi à côté moi on a bandal voilà. Des John, voilà mon donc des John, conseil européen ça y est, ils a conseil moko. Au moni ba ayo et puis que manika ramayele. Manika et puis que manika ba ramona poto. T'es à mon poto. Arrête 2 ans, 3 ans à mon poto. Maïbi poto, eh bien. Ok. Arano maïli makas. Manike soko lo belo ko moro na munoko na elanda bien. On sent que muto réfléchir, donc ça dit, on sent qu'on dégager quelque chose. Donc on a le belo moko manike prince Babia à moi na yo à moi na Kisinjora. Et espoir et baby te koufité. On a dans l'ingate on le belo qu'on a peut-être yo kalele prince Babia na biso ba porte. Na on a libanga na nzembo obimisa ngabe mabanga ngona komolemba. Donc tika eloko wana peut-être oyebi o Kisinjora a osalate parce que Kisinjora sololana hérité wata na litoi. Donc atika ba biloko wana ya kolobaka bongo na ba internet ba biloko wana eza normalité. Ya kolela wana okolela te parce que o abimia ke mission de service on a papa na ye muta abimia ke parce que vient na biso babia ndonga zate. On comprend? Donc c'est un peu ça donc atika ba biloko wana o ngana kolobake conseil gratuit ngana ko pesa gratos yango wana. Voilà ba remerciement na ba nani so pour pesa numéro de contact mangoza marié au pesa. Ouais en fait ba remerciement na tout d'abord na nzambe wa sali biso na to zala et belé ba koti 2022 mais ba kufi pe kasu na 2022 ngo. Nous on est là parce que nzamba lingi biso. Na pesi mutu mo be mbote. Mutu ala so na pesi mbote Ibrator piano yebae. Mika Moulanga depuis Paris. Dans la PCMO te place à Zali, Ibrator Mpiana, puisque so y a hôtel émission. Ah eba pourquoi la BC Mika Moulanga na PCMO te. Donc j'ai dit aussi un grand merci na famille Muzamba Mobimba. Là je vois l'aîné de la famille Thierry Muzamba, vient na biso Thierry Muzamba. Kati Muzamba, la taille de l'X, Kati Muzamba Makengo, ma grande sœur chérie Makengo, babi moi si honorable et puis fidèle, Likem Makengo. Babi ce qui exemple à suivre à la carte Assemblée nationale, Moba la grande sœur Nangaï, Kati Muzamba Makengo. Je dis un grand merci à l'intouchable Yandroit et de Muzamba, d'après ce bambou de place aux Ali. Merci pour tout mon vieux. Je dis aussi un grand merci à Trésor Muzamba, Patrick Muzamba, Arnaud de Muzamba, Sonia Muzamba, Gladys Enam Manzouzi, la Gabonaise. Ça dit que nous avons en Ukraine, a préféré soit ça la maman amenée dans le Gabon. Je dis un grand merci aussi à Nzela Canada, Mylène Tabala, la maman de Cécilia, Désiré Rafaela, depuis Canada, on a grande sœur Nanga, il y a papa Zako. Donc, il y a Mongo, il y a Tongo, il y a Solo Pesu. Je dis un grand merci à Bato Balinga Mingi. Et puis, papa Nanga Moussous, papa Gilles Okindwelo, il y a maman Véronica, depuis Paris, sans oublier. Babi moi ça mukonzi ozaka moi ça mukonzi wana mère nanga madame nangai maman mukonzi donc plus 243 89 89 29 379 donc plus 243 89 89 29 379 mbota suka na femme de l'homme moi ça mukonzara moi ça mukonzi. Pardon, merci. Merci beaucoup. Donc c'était avec la merveille Muzamba. On a eu le temps de parler dans cette émission. Il y avait à boire et à manger. Je vous conseillerais de suivre du début jusqu'à la fin. Dans place de Fandia, Nicole Bilele, maison destinée à Nicole Bilele. Là, dans maison de Fandia Sima, dans tous les araballements. On va nous écouter. Dans la PC, moi, c'est mon coup, c'est malinga kolata au samba côté. La PC, bah, moi, déplace ça. Akapeka qui tourne le roi, le roi gros bébé de la presse. Merci quoi. Voilà, merci beaucoup Elvis Pocho pour les images. Merci beaucoup à Moïse le prof Nengo dans la montage. Encore une fois, je reconfirme, je vous annonce déjà le 14 février un rendez-vous à ne pas manquer à un concert de Ibraton Pianaya Lembouze et Balaloyembo dans le village Chentemba. Je vous conseillerais de venir parce que vous allez savourer de la bonne musique qui se passe censée. Tout le titre, il n'y a pas des insanités, il n'y a pas de bêtises. Donc texte, thème, mélodie, mais en tout qui toque.
Voilà, merci à notre boss. JB Koumoto, téléphone pétrolier de Dallas. À 200 ans depuis la Suisse. Merci à Dadima Bibi. Merci à Olivier Raquel à Mokonda Toulouse. Merci beaucoup à Willy Mavite à les coffres forts. Comité clé na Hollande, Willy, mon vieux Willy Classe, tout le monde a l'ingabino mingi. Dans les lèvres moi koleka, merci l'assistance il y a héritier Iboula, Mouyara Solo, Karine Mokondi la baronne. Je suis gros bébé de la presse congolaise, la fille qui dérange. On se retrouve prochainement, au revoir. Congo! Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Mwene mama ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Ayakania!